nazalaki te ntango mwana mwasi oyo akendaki biloko na ye babracage oyo nga na kopesa maboko te epai ya mwana mwasi oyo tikanga foto ya mwana mwasi wana Kabola TV tianga na gauche te mwana mwasi wana kolongola foto na ye te nalingi naloba makambo mabe likolo na ye nakoloba makambo malamu te ngai nakoki jamais télévision nakende kopesa maboko na mwana mwasi oyo d'abord akokisi biso soni lokola mwana mwasi oyo awuti aye awa na Kisasa apremedite kuna ye Kabola ngai tianga pembeni tianga posha awa tianga na TV ye awa mwana mwasi oyo awuti Allemagne asukoli apremedite likambo na ye ayebaki eloko akoya kosala na Kisasa ayebaki ke na oke Kisasa na kozwa avion na kokoma na kozala na hotel akosala baincantation na ye azokosala wana aza ate d'abord andimaka nzambe te akoki kozwa association d'association na biso te atelemi abongisi biloko na ye asukoli azwi munduki na ye azobenga yango ya joue ake nango kuna ake kobangisa bato po azwa ezala munduki ya solo ezala munduki ya lokuta l'objectif na ye ezalaki azwa nde mbongo il a réussi à kokota na banque bozota ba conséquence te kokota na ye na banque na munduki ya lokuta moto moko abelaka tension ntango amoni munduki wana asali crise bokobani nasalaki bageme moto akufi na tanda wana bozomona yango te mpo boya kopesa mwana mwasi oyo maboko mwana mwasi oyo aza moto mabe nauti kolanda émission moko na TikTok ya soki tante na ye akoloba karma eza likolo ya mwana oyo bilakeli mabe eza ebele eza maloba na ngai te eza maloba ya tante na ye nauti kolanda yango alekaki epai aleki na biso migenyema na poto c'est inadmissible donc intention ya mwana mwasi oyo ezalaki kozwa mbongo autilize bamoyen frauduleux akoti na kati ya banke acrée panique bato attention bakoki kozala moto mosusu akokatisa mbango na presse mpo na kobanga likamba bake kotuta ye tozoloba français malamu mpo bato bakufi te soki bato bakufi tolingaki tozala na légèreté akoloba likambo oyo te mwana mwasi ozomona oyo aza na malignité moko alingi amema bato na mouvement bato bayokela ye mawa alors que autilize makanisi ya mabe bandeko na biso ya basi bazala mpo nalandi kosamba na ye mwana mwasi oyo azoloba te nazalaki na nzala nazala baniongo ebele na poto bazoluka ngai yaki wana version ya liboso apesaki vous savez toza na bana basi combien bazonyokwama batikali na bana mobali akufa kobrake na banke te oyo bandeko na biso ya basi ebele tata na mama bakufi basali borpheline baboyi meme kosala bake na banke yo ndenge oyebisa biso ke yo ndo oleki bato na pasi pour que personne nzela okota na banke ocrée panique carburant ya leta ekei basoda mobilise économie ya bato pendant temps wana ekomi paralyse likolo na yo yo ozolinga biso bakongole topesa mawa mwana mwasi oyo aza moto esengeli bakanga aza moto akoyokela mawa te kosambisa ye kokanga ye koluka badisposition ya kokotisa ye na makala mwana mwasi oyo azomerite ata susi ya bato mwana mwasi nyonso akoyokela mwana mwasi oyo mawa seke baza bato ya misala moko azomerite confiance te ce qui est encore grave pendant que toza na émission lauti kotanga article moko awa mwana mwasi oyo alobi po basambisi lelo na Robank oyo ya Victoire mwana mwasi oyo alobi abi aza na baniongo ya plus de $20,000 na poto aza na bana mine aza na mbongo te ayaki na Kisasa ide na ye ezalaki yake na banke te ide ya liboso yaki mpo mama Denise apesa ye mbongo oyo lokuta ya ndenge nini do ye ayaki aza na baniongo ntango odefaka baniongo na yo obengaka Denise Nyakero te obengaka Sango te obengaka Manix te Sahel te Muza te obengaka awa Merlin obenga moto to odefa yo moko oliaka manga yo moko mino sa biso ngai odefi nyongo na yo ya bambongo na oza bazoso ba $20,000 ofuti avion ye awa ntango komi awa ide na yo selo malobo oyo alobi ke ayaki mpo mama Denise ake na fondation bayebisaki na fondation ya mama Denise nayebi te bakabolaka mbongo kuna fondation eza mpona bamalade fondation eza mpona kosunga bana alobi akendaki na fondation na vérifier d'abord eza lokuta cette femme n'a jamais été elle s'est jamais rendue la fondation même sur la fondation on paie $20,000 en fonction de quoi vous blaguez avec l'argent donc on a vu bambongo na poto futi avion ailleurs po ozoya maboko kutulu oke olobi te na ke la fondation ya Denise Nyakero po balongola nga charge bapesanga $20,000 mpona futa banyongo
alobi que maman Denise atikala koyamba ye te bapesa ye mbongo te yango ne motivaki akende banque. Regardez comment regardez comment cette femme est en train de manipuler l'opinion. Pe bolingi boyoke la moto aboye moyini moto ana lokuta mwana mwasi abonga na lokuta la libandi te eza ba principe mibale soki mwasi aza libandi na lokuta aza moto akobala te eza grave. Donc alinga manipuler audience mobimba bato nyonso baza kosambisa ye tous les Congolais boyokele mawaza mawe mwana mwasi opesa mawe koto tokela elombe mawa oyo atiki biso tokolela na pasi elenge ya mwasi ya presque 32 ans 33 ans akei oyo abeli na malade bazwa 50 000 $, 100 000 $, bapesa elombe te. Si cela était possible soki liwe ezalaki mpo na mbongo tobimisa mbongo tofumbela elombe topesa malade topesa mbongo abikala pa malade azalaki na te tosungi elombe te tokende kosunga moto ya poti na ndenge na ye bapasi na baniongo ya ndenge na ye bato mosusu baliembanga mino esala biso ngai Congolais place ozali kopesa mwana mwasi yo confiance te kookela ye mpe mawa te bokela mwana mwasi yo mawa te botale na mosika nkele bolinga ye te asali makambo ya soni soki ayaki na bamboka ya kala nde mobeko ezalaka oyo maladi ya maba ifo kotia ye libanda ya société azali moto akovanda na bato te modeli nini azopesa na bandeko na biso ya basi bao baza na pasi bao baza na bazemi bazangi mbongo kobota bao baza lisu na bilamba te bazwa nini bazwa monduki ya joue bango mpe bakota na banque. Cette femme n'est pas modèle aza moto akotia mosika moto akosolisa te moto akotala ye lokola azomérite ata bolingo ya bato te na esika asenga pardon areconnaître maboye asali alingi abatama na baraison bana na nga mine bazalaki na eloko te jete obu nazwaki avion bombongo yo ofutaki avion ezalaki mbongo akofuta na niongo te avion oyo ofutaki ezalaki niongo te otoloba na ovanda na mbongo na yo dabord osambelaka mpe te ozomérite ata confiance ya nzambe te mpo ozosambela te moto ya boye soki bomoni ye vomena kabela mobola oyo azangi eloko ya koloba nakamata mbongo napesa mwana ya bobete bonete elombe oyo akufeli oyo atiki biso atiki mwana na ye nakende kopesa mobola ya modele wana olia nakende kopesa mwana mwasi oyo miso ezongala boye sikoyo tala bafoto na ye na tiktok aza na baroba banuisete tala lokolo monene okanisa koya ngombe babobi tala lokolo aza moto anyokamaka te azalaki deja na bavi na bango ya bamatalata tokokelo mawa te kanda nzambe nde likolo na Denise Nyakeru koba na yo lemanga minu nde sala ngai $20 000 bapesa yo mobola moni via TikTok okosuka bosolo esili